la chaîne qui vous édifie. Les gens, musiciens comme Menambo Kanabiso, Autiko Koufa, comme on a le général de Fao, Akoufi, Nicolo Utikoleka, le comme si à théâtre, Azana renommé à Makasi, Chaba Utiko Koufa, malade à 2 jours après Moukakoufi. Oh, te lobaka message joana bien avant. Webitang Nzambe, Azotinda peuple néa Koloba, Nzamba Ibisi Noé, Kenyotonga Arch, Yebisa Batu, Yebisa Batu, Babongo la mité, Babatika Mabe. Nasima batu bakota na kati ya arche batu bamona Noé neti mutaliboma. Oh, Dieu avait parlé. Oh, na 10e mois tant na lobaka il y avait beaucoup de gens bakaka message on les appelle lo misusu pe bakufi be bakaka message be ba négligaka babi abato balobaka kaka ma. Oh, c'était l'insi de l'Éternel, grande chose pour na vie na yo nazwaki susu message o nzamba ebisakinga on évangéliste moko oazana mboka na biso Zamba ebisaki nga l'évangéliste wana abongola motema azana renommé ya makasi na mboka na biso. Zamba ebisinga abongola motema soki abongoli motema te Zamba ko frapper na omona frappa makasi na omona cercueil na omona akufi mais la seule moyen, la seule solution ezali Nzambe azana posa à se repentir parce que notre Dieu a sepelaka na liwa ya mutu masumu te. Nzambe aibisinga abungi nzela azonga na se na makolo na ye o ezali ainsi de l'Éternel onkolo aibisaki nga na transmettre o ezali epa peuple na ye na boyi na tanga kombo polo be comme justice pona ye comme boybo mais c'est un évangéliste HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu. Nzambe amuna bino pe Nzambe apambola mutu nyonso oazali tous les 4 coins du monde. Nzambe amuna pe Nzambe aleka ko visiter moko na moko. C'est l'apôtre Papi Israël, le don de Dieu. To transleki sur na chaîne na biso ya HP Media pour te transmettre aux ezali pensée de la part de notre Dieu. So total malamu na livre 1 Samuel chapitre 1er verset 3, Bible zoloba chaque année Elkana, Penina, pe Anbande komata na ngomba pona ko adorer Nzambe. Na bana Penina bando komata na ngomba pona ko adorer Nzambe pe pona ko ouvrir biloko ezaki lokola apprécier ba offrande et pas na Nzambe oyo abateli bango toute année ya sikezaki année o banda ko kende ko pesa Nzambe o ezalaki action de grâce ezani nezaka signe ya reconnaissance ya bienfait o Nzambe asali epa ya mutu. En retour, Nzambe o asaleli mutu bienfait mutu en retour ebongi a leka kotalisa o ezali signe ya reconnaissance envers Dieu. Nzambe abateli, Nzambe épargné na ba danger, Nzambe abundeli, Nzambe asali ba grande chose kasi na vie ya mutu. Donc action de grâce ezelo komoko mwana nyonso Nzambe ebongi alileka kosalelaka eloko bazobenga kombo ya action de grâce parce que ana Penina na Elkana na bana Penina banda komata chaque année ngomba pe Bible zoloba bien Elkana banda kopesela mwasi basi ne mibale offrande na bana na ye nyonso o abota bango na Penina aopesela bango offrande et pas na Nzambe. Kutu Bible ke plus loin que ana banda kopesa ye double portion pour abonzela o ezali Nzambe. Nazo ebisa ndeko moko tozala reconnaissant envers Dieu. Année oyo tozala reconnaissant envers Dieu. Nzambe abateli yo totala nanu bisika tozali chaque année tofutelaka mai, tofutelaka courant, na mituka na biso toza nango, totiaka ba carburant, bandako na biso tozali, chaque jour bandako ekonsomaka mbongo. Mais notre Dieu, Nzambe aza bolingo, Nzambe azobatela biso, Nzambe azaka na posa ya reconnaissance, ezate kazo futa biso, apesi biso facture moko boye, na nyonso asaleli biso to futa e maintenant, ezaka ka signe ya reconnaissance, to mona ndeko na biso Elkana
na basi ne mibale na bana na bango eza nzambe imposaka bango te mais bazalaki reconnaissant envers Dieu bazalaki reconnaissant envers Dieu na ba bienfait o nzambe asalelaki bango na protection divine chaque année banda ekomata na ngomba silo chaque année banda ekomata na ngomba silo pona ko adorer ozaki l'éternel Dieu pona ko adorer ozaki nzambe nzambo abateli nzambo épargner nzambo abundeli nzambo alongisi nzambo asali ozali ba grande chose kasi na vie na bango bazalaki reconnaissant envers Dieu pona ba bienfait o nzambe asali li bango pona ba bienfait o nzambe asali kasi na vie na bango dans la vie de l'homme il faut mutu nyonso azala reconnaissant la reconnaissance ezeloko moko epusaka nzambe asala susu ba grande chose kasi na vie ya mutu webi lelo il y a beaucoup de gens nzambe osala na ebolam mais en retour batebele baza na reconnaissance envers Dieu te o mutu oyo aza reconnaissant envers Dieu te aza ko empêcher la main de Dieu eleka suko sala kasi na vie na e mais mutu azalaka reconnaissant azo pousser susu nzambe asala susu ba makambo ebele kati na vie na ye donc la reconnaissance ezeloko moko oyo etindaka su nzambe asala susu ba grande chose kati na vie ya mutu la reconnaissance c'est très important na omona bana Israël tangu nzambe délivrer bango na maboko ya Pharaon Bible ezebisa ngai dans le livre ya Exode chapitre 15 tant au peuple Israël tant ba traverser mer rouge batali bolamo nzamba saleli bango nzamba déployer qui puissance na ye akaboli mer rouge en deux parties atibana Israël ba traverser mer rouge à sec mabele na bango ezalaki à sec ezalaki ata na potopoto te tant ba katsi na ngambo na omona Miriam azimbunda abandi kobeta zo yembela nzambe Miriam atomboli nzambe pe peuple Israël mobimba bakumisaki nzambe na bolamu o nzambe asalelaki bango donc bana nzambe nyonso soki nzambe asali ne bolamu en retour o nzambe azelaki pa bana na ye o nzambe azelaki pa peuple na ye il faut peuple na ye bazala reconnaissant envers ye baleka ko adorer baleka ko kumisa ye pe baleka ko bonzela ye o ezali babiloko o ezali ya mutuya epa na nzambe signe ya reconnaissance epusaka nzambe asala susu ba grande chose kati na vie ya bato c'est pour cela toko remarquer peuple Israël malgré bazalaki na désert mais nzambe apesaki ordre pa Moïse kebisa peuple nanga ba bonzela ngai biloko ezali ya mutuya malgré dans le désert mais peuple Israël bapesaka ozalaki ba biloko ya mutuya ozalaki signe ya reconnaissance envers Dieu nzambe alongoli bango kati na bohumbu nzambe akangoli bango na maboko ya Pharaon nzambe akangoli bango na esclavagisme nzambe akangoli bango na kati na maboko ya bato balekaki bango makasi nazobisa ndeko moko la reconnaissance ezeloko moko ya mutuya oetindaka nzambe asala su ba grande chose kasi na vie ya bato na 10e mois awa napesaki message nalekaki na EHP Media napesa message na abi nzambe ayebisi ngai esprit ya maladie pena esprit de mort eko frapper batu makasi naleka na EHP Media botalelongi na nga bien naleka na EHP Media napesa message wana pe soki totali malamu 11e 12e mois toko remarquer maladie kufa ebeti batu ebele épidémie frappé batu ebele on a 10e mois tant na loba ngo ata signe moko ya maladie ezalaka te ata signe moko ya batu bakufa ezalaka te mais nzamba ebisaki nga leka na chaîne leka transmettre pensée et pas peuple nanga transmettre pensée pas peuple nanga ebisa peuple nanga va moko makasi côté le maya liwa pe ya maladie o ko frapper batu mais ba o ba côté le mana lo sambo na ko épargner bango na danger to leka na EHP Media to transmettre ka message to leka pe na ba chaîne mususu to transmettre ka message wana na 10e mois pe soki to sali remarque tant autres ali ba te belé ba kufi
omona malade kozwa mutuka tamuke eumela te mutu akufi sango mosusu toyoki hier eza na musicien moko monene na mboka na biso auti kokufa komona ye le général de Fao akufi mikolo euti koleka ndeko mosusu ya théâtre aza na renommé ya makasi Shaba auti kokufa malade ya 2 jours après mutu akufi. Oh tolobaka message wana bien avant oyebi ntango nzambe azotinda peuple na ya koloba nzambe ayebisi Noé kendo tonga arche yebisa batu yebisa batu ke babongola mitema batika mabe na sima batu bakota na kati ya arche batu bamona Noé neti mutaliboma. Oh Dieu avait parlé. Oh na 10e mois tango na lobaka il y avait beaucoup de gens bayokaka message wana ezapele lo misusu pe bakufi me bayokaka message me banégligaka babi abato balobaka kaka ma oh c'était l'ainsi de l'Éternel, c'était l'ainsi de l'Éternel na lobango na qualité ya mosala nzambe que tous à la reconnaissance envers Dieu parce que nzambo abundeli biso na 2022 et s'il était parce que le vent ya maladie et que continuer na pesaka na ba précision janvier février mars avril beaucoup remarqué que mi peuple wana et que frapper le sous makasi mais bato ba cause à la reconnaissance envers Dieu nzambo abateli bango uta le 1er janvier tina tant tous à titre au côté na janvier bato ba cause temps to bondi la pona bango to consacré année to consacré mibali pe basi pe bana na bango na maboko ya nzambe bato wana bakobomba manase na protection divine bato wana bakobomba manase na ombre na nzambe parce que le bon protecteur c'est notre Dieu ce qui nzamba bateli bakobatela baosala musala nzambe o nzamba bombi abombama o nzamba simbi asimba mata o eza tamoko toza la reconnaissance envers Dieu pe to consacrer année na maboko nzambe to consacrer nyonso ya biso entre la main de Dieu afin que nzambe wana aleka ko protéger biso nzambe azana batu o ya ye o atia se na moyo nzambe azana ba porte parole na ye o atia se na moyo avant ça la likambo ako transmettre bango bokende koloba na lobaka na 10e mois peut te remarquer ba vent ya maladie ba vent ya liwa et frapper batu na lekite po na mitombola na lekarape pamba na telete na lekaka soki nzamba ebisinga kende transmettre ezali penser et pas peuple nanga nzamba ebisinga tous à la reconnaissance mama papa ndeko mwasi ndeko mobali za la reconnaissance nzamba foot sa yote mais za la reconnaissance nzamba batelio na ba bienfait o nyonso nzamba salelio uta mois ya janvier ti le décembre za la reconnaissance za la lokola Elkana zala lokola Elkana na basine mibale na bana na bango chaque année bana ko consacrer entre la main de Dieu na prière na ba offrande na adoration na makamutu donc toza dispo toza dispo poto to edebino na service o parfois yoko ebate anango to konsakango ndenge ni entre la main de Dieu toza wana toza dispo pona ko edebino notre numéro o ko kozwa ngamoko la porte que papi Israël numéro ezali plus 243 97 15 15 722 plus 243 97 15 15 722 plus 243 97 15 15 722 soki bengi okozwa ngamoko na weba comment na ko orienter yo na prière comment na ko orienter pour na année oyo ezala année moko ya grâce ya faveur ya bénédiction pe ya ba ouverture ezala année moko ya ba exploit pour na vie na pe pour na libota no mobimba toza wana pour na ko aider pour na yo pe pour na mobile pe pour na mwasi na yo pe pour na bana na yo toza wana pour na ko aider bino donc la reconnaissance o kozana nango na o nzamba salelo na 2021 et ko pousser sur nzambe na 2022 nzamba sala o ezali ba grande chose pour na vie na yo nazwaki susu message o nzamba ebisaki nga pour l'évangéliste moko o azana mboka na biso nzamba ebisaki nga l'évangéliste wana abongola motema azana renommé ya makasi na mboka na biso nzamba ebisinga abongola motema soki abongoli motema te nzamba ko frapper na omona frappa makasi na omona cercueil na omona akufi mais la seule moyen la seule solution ezali nzambe
azana pousa à se repentir parce que notre Dieu a sepelaka na liwa ya mutu amasumuti nzambe aibisinga abunginzela azonga na sena makolo nae oezali ainsi dit l'Éternel onkolo aibisakinga na transmettre oezali et pas peuple nae na boyina tanga kombo polo be ko ma justice pona e ko ma boybo mais c'est un évangéliste soki abongoli motema te nzambe ako frapper onkolo aibisingai eza yangwana ka année 2022 o ekosila te soki abongoli motema te na omona ye aza susu na se na moite na omona ye akufi ainsi dit l'Éternel nzamba mona yo ndeko papa ndeko mama nzamba mona yo ndeko mwasi ndeko mobali partout bisiko zali loboko na nzambe ezali kolo na yo pe nzamba sala ba grande chose kasi na vie na yo toza dispo pour toutes les contacts benga biso na plus 243 97 15 15 722 toza wana toko koyede bino na prière oza na posa otinda oezali ba action de grâce na yo ba don na yo oza na posa to orienté oza na posa to zwa temps année oyo to consacrer ngo ba numéro oyo so ko benga biso eza yango wana nzambe akozanga jamais ko pambola yo notre Dieu n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement nzambo salaka na ana penina nzambo salaka na elkana nzambo sala na ba kebele na sena moyi nzambo wana za dispo pe asalela yo nzamba mona yo nzambe oyo azala nzambe na yo pe asala ba grande chose kasi na vino nzamba lokotaka David na maye na zamba akomisaka roi na Israël David azaka reconnaissant envers Dieu aibisi nzamba azobisa molema na bi mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits na ba bienfaits nyonso o nzambe aosalela biso tozala reconnaissant envers Dieu afin que épouser sous nzambe asala susu ozali sous ba grande chose kasi na vie na biso nzamba mona yo nzambe amona yo ngolu na ye faveur na ye grâce na ye ezala likola vie na yo ce qui nzambe abateli biso prochainement tokomona na lesusu que Dieu vous bénisse bye HP Media, la chaîne qui vous édifie.